Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mibino petika ete kimi nzombe tata eingela o mabota mabino tokofungola basango ya mokolo mwalelo na visite ya ba matata mponyo ba Moïse Katumbi batu nyoso bazali ko kelebongo kotala mwana mboka Martin Fayulu Madidi pona koluka kaka lisolo ya République démocratique du Congo pe ko bengana nguna ekolo Kongo tokolobela lisusu sango ya mawa otoyoki na ngambo ya mwana mboka Costa Mutamba oyo bazali bongo komo bundisa ye koluka ko otevina na makasi epesi pasi pe mawa toko continuer na likambo litali prison makala pambate ezali bongo bobele kondongwa pe baboki mo loseba ya couvre-feu cela veut dire ou bouclage ya kolekalaka na mwa ndambo ya ba commune otokoloba pe tokosimba nyonso oyo etikali bokolanda yango na bolai bwa basambo yango pe tokotela mama ya likambo la biso esengeli bongo to pesa balandi océan du Congo mbote comme la mona mère de Bruno na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki prisonnier de Jésus mbote et comme la Jika Am le number 1 océan de la presse congolaise na France maman Célestine na France papa Michael merci na équipé pour la na États-Unis d'Amérique et pourquoi pas manana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique merci encore une fois na big Daniel Ngenda la Londres la mboka yanga mokonzi na mboka pe ya Clovis Tamutunga et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave merci beaucoup na ba maman missionnaire na plus 32 na mboka ntababe il faut kuyo moto ba koko ya Lumumba et pourquoi pas Jenetano Taketumba kane konto bopela ko ne fa peka to kilame pe na maman sociale la Chabienne na Aken pasteur papi na mo Carmel toujours na Aken tolobi bo mela la bino poete bozali malam toza kozeli sungi la bilo maman Mireille Lando na fondation Mireille Lukoki tozo la bino penza mosala kitoko la bakaye na banini mona mère de Bruno bosunga bana Juka M le number 1 au sein de la presse congolaise vraiment maman nangai Odette Waku hein na kati ya ba mama missionnaire toza bongo na posa la bilo po été rentrée scolaire bana basi bazonga ki kasi ya biso bana bitike nanu bazongi te bosunga biso fondation Lukoki ya mama Mireille Lando tozali bon komo senga bino bo pesa biso maboko maman Jolie qui est dit na Canada maman Mireille na Canada na lekino la Londres vraiment merci na ya Nico hein voilà grand frère propre Nico Tamutunga et puis ozali to pesi bongo mbote pe famille Tamutunga mobimba to pesi bino mbote hein et longo na ndeko la Lick Makanaki prisonnier de Jésus mon mère de Bruno mingi ya kolobezali kasto koloba bobena minute zomi na mitan tolobi assalamu alaikum na mama Jawa et pourquoi pas ba musulman na South Africa na mboka ya Gilompinga na Lompinga gipe merveille kitoko pe papa la maman tikanzombe apambola bino ingeta la patrie ou la mort nous vaincrons que vive la République démocratique du Congo que vive la RDC que vive la guerre parce que nous voulons la paix merci Kabuya vidéo nya oyompu bitumbe ko sila te memanga na prison nombato na kotika yo te ezala makamla ko kundolela yo okolela sikre ko matayo na ko bimisa oya libota na yo na ko bimisa romona jou monsieur prison sala ne pas prison boninga na koti oyo za internat awa eza opema pona nini konde ko na ngai otie liboko na pose olingozo bana makango na yo Daniel Safu sera arrêté dans une semaine. On a moni bongo mwana mboka Daniel Safu ako pota na bato lobi guerre ya libela Congo toza la guerre ya libela pambate mayo makoleka e ko pesa passe pe mawa Congo guerre eza ya libela ko ina na biso na bato ba diversité ya ngai na yo ezali bongo malamu te ya moto ko loba ete to sombiti na makanisi la biso esika moko po ete to bundeli kambo ya République démocratique du Congo ndenge to tena ko moyebisa la bino ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi ayaki alobaki oyo peuple eyokaki pe bino na sobomoni tembe ezali lisusu te na ngambo ya mwana mboka Martin Fayulu ke yende tata mokonzi mopona mi pe molingami ya ekolo Congo ya solo ata ko ba distraction ezalaki ya koluka kokosa évasion ya kosala bakaba lolenge na lolenge oyo bato la boloko prison makala ba koloba pe ba ko continuer koloba ya mboto beta le solo la biso pe to sola kabo ya vide prison te na prison la magistrat ba sa elote vous avez dit 10 ans la prison avec 10 ans ça m'a arrêté va condamner été à ma position là été vous ne pouvez pas ça qui joue oh l'autre
ba prisonnier ba ko mo bele la po mikolo ezali opesi mbombo aboye ba ko mo bele ba biso ki to ko bima ya solo pamba te boko ko sa boleli biso misolo mesure de grâce to zuite kasi tala 10 ans ba to basala ba samba te ni te boko kangwema ba prisonnier ba li bongo na kanda pe ba ko ba pourquoi Félix a ko sala bango makambo ya bongo e ali penza malaw mingete ndenge to bande ko ba bilo ete likambo ya mona mboka Martin Fayulu Madidi ya solo bomoni ete matata mponyo ayeye mona mboka Moïse Katumbi ba bande ko chama moto mangongi amoni ete soki na meki na kotika la bongo libungu tulu pe ngai moko pamba te na libongo na nzela te la kati ya République démocratique du Congo yepe atinda ki ye moto kasto ko yeba na koyeba est-ce que ezali bongo mona mboka SK oto ko pesa mbote na mosika pamba te to bundaki pe tumba ya kosenga ete ba libéré pamba ta kotaki boloko na likambo oyo longo bani te pe na bobimi ya ye to lobi nzakomba azo bobele lokumu est-ce que mona mboka Salomon Skadela ne mutakoya secrétaire pour être motema ya Moïse Katumbi pour être to yeba boni ekotambola kasi lisangali ya bakongomani bazali bongo komotambola po ete tolingi kimia lokola tolingi kimia esengeli to luka lolenge kane kimia ekozonga na kati ya bababota na biso esengeli to luka lolenge kane kimia ekozonga na kati ya République démocratique du Congo kimia ekozonga na boyokani kimia ekozonga na lisanga kimia ekozonga na bolingo yango tolobaki ete esengeli iyo mona mboka Martin Fayulu Madidi mokonzi oyo peuple azali kochela motema po ete akamba ye pesa na makambo malamu ye lokola pe azui limemia to pe bolingo ya ndakisa koloba ete tokende lolenge mona mboka Félix Antoine Tshilombo asilaki bongo mofunda biso epa ya peuple koloba ete biso tolingi te toko boya makambo maye kasi to sukisa lokutali ya ye to kini koyoka na ye po ete to swala likambo litali nation tala pe bato basepe na likanisi wana makasi bayi politique bayike bazali koya po ete bacha mongolo to la bango yope ozali mwana Congo yope oyo lingaka Congo yope oyo zalaka ngonga ezali kende kotela mwana mboka Martin Fayulu Madidi kokende kosola na ye kopesa ye makanisi na yo pe kopesa ye nini oza nango posa pona République démocratique du Congo to pona boyokani ya Congo pe Congo ezonga malamu to bengala banguna kasi critique penza ezela biso makasi te oui il faut que to critiquer oui il faut to condamner parce que ezali droit ya moto to ko pimela moto opinion na été kasi kenela no kopusa na koyoka e soki oyoki malamu te zonga bongo biso to koyeba kosolola nalingi na loba na likamoko ya video nalingi peza kotia yango te to pe audio wana ya papa la biso alobi Martin Fayulu Madidi azali kombo moko oyo abengi ye ezali pe kombo ya pasi kozala moloke ezali malamu te kombo moko bazali kobenga ye wana abengi kombo moko boya makasi peza moya kokotola ngo ya lite alobaki makomayike alobi bango basangana na mona mboka Martin Fayulu Madidi bango mona mboka Martin Fayulu Madidi ta keleko kutala mona mboka papa Mbanda tango bazalaki ete basa na ye lisanga bato bayike baboyaki peda komokuta na ye kasi bango bandimaki pe bapesaki maloba to pe mikanda na tina yete ye abimisa bato nalingi to analyser ensemble biso na bino na likambo etali ya Martin Fayulu Madidi po boloba yango lisusu te ya Martin Fayulu Madidi abimisa bato na ebite soki na ko blesser bino mais vérité blesse toujours botika la koyeba ka moke Martin Fayulu Madidi ko bimisa bato te na lolengo bilo kozokanisa Martin Fayulu Madidi akotika la ka ko bimisa peuple te na lolengo bozokanisa ok de CPI te akozala pe na engagement ya bato bakoboma te Martin Fayulu Madidi alobaka ndenge Martin Fayulu alobaka ezali déjà signaux oyo apesaka la population ke batelema eloko nini epekisaka population babima ezali manque ya possibilité to solola yango bosala betimologie nango bosala étude ya faisabilité soki lelo oyo bozali bato ya solo ke bolobaka bosolo bokomi monisama eloko ezali kozanga na bato ya kala na bato ya sika na biso banso ya libongo misolo bato boni batindi bato libanda ya mboka bakei pe bazokoka te parce que manque ya moyen bino bato bobanda kobunda bitumba kala la bato ya sika la bato ya lelo bokokabola mpona nini mpona misolo bobomi papa Mbanda mpona nini soki ya solo bolingaka Kongo ebika
mais n'époque à résistance à Papa Mbanda mais derrière Congo ça qui libéré o Papa Mbanda yebi Congo ayebi Zaïre ayebi entrer la sortie pe na liki ete atali saka la bilo bato lolenge kani bato bakoyi kokota bakoyi kotelemawa bakoyi kosala boye mais bo réussir te bo finga Papa Mbanda boko bikisaka Martin Fayulu Papa Mbanda oya sala koleka Martin Fayulu Madidi Papa Mbanda oya yebi Zaïre na lolenge akosakala te ayebi ba frontière ayebi place mais bo réussir te ko benga na Kabila bo réussir te ko kanga ba frontière po ba Rwanda ba kota te bo sacrifier lokola gâteau ye wana kei lelo nde boko beteli sola Papa Mbanda ke bolinga ki ye nana finga Papa Mbanda moyibi te nani afinga Papa Mbanda te ah ba congolais boza ndenge oyibe salinga pasi te on azomona ke bato bafinga ki Papa Mbanda batela bazokumisa ye school lelo non si lota congolais oyebaka te eloko oyo olingi Martin Fayulu Madidi nga na ya koyebisala bino awa président que je salue na nga moko bato mibale misato te alobala nga mama Océan mwana nga na banga kakutu ndenge yo lobaka en tout cas na makasi na ote yo zwa malobala nga pesa bato po bato bayokaka yo mais po bozela nga na loba lokola yo Océan na okoma yo te alobala nga boye nga na eto otala na ntoko na to kabila okoma yo te et puis effectivement tala chaka liboko bweso ba président ba oloba ayebika wala asinele tamba zakira Papa Muzito asinele Papa Muzito alobi ai Océan linga bombarder aloba bino bo sangana ndeko langa bemba uta CPI awa na likambo nation 10 ans na yebo mondeni afanaki alors comment muto azala mandoki te comment muto azala eloko te bino bosoki loko piéger ye mais est-ce que Fayulu alobaka te ke peuple babima na yebi te bino bolinga bimisa peuple ndeni biso moko nde ba congolais to lingi te to zala indépendant mais to lingi to bimisa mutu moko charge Martin Fayulu Madidi asa leader alobi na peuple pe alobaka na peuple ou bien boyokaka te alobi soulèvement aloba soulèvement combien de fois siko eloko ezanga bino asala siko nini parce que pona koloba alobaka na ba discours na ye que faut te soulever ah pas uti koloba article 63 et kosalama soki négociation ya malamu emonanité il faut te protéger patrimoine na biso tokolinga ba mora boyete tokolinga ba jeu boyete tokolinga boso ba boyete il a dit c'est quoi eloko etikali nini peuple a telema peuple a côté le mananini biso toyaka koyebisa bino to la manque moyen soulèvement moko te salama sa moyen révolution moko te ko salama so mbongo esate to za na mbongo te to ko se révolutionner ndeni po bo mona kaka nous avons un sérieux problème kokuta na kaka ya président Eli na président Félix oyebi ke balongoli kilimbalimba c'est quoi kilimbalimba boye bisanga balongoli po alingaka sane botala mboko nde bazo dirigeant balongoli asaine po eza nzela Félix a créé banzela te basali banzela te ba entrer la sortie zaka moko c'est quoi empêcher Fayulu ale kalate empêcher c'est kilimbalimba yeba ke croisement ne ko salama mais lelo yo ba permission pona nini parce que muto la loba la vérité parce que papa wana ngakutu liboso la bandako yeba teke akolobaka makamba bongo na l'armée na ye mais tango zo sala la police la patrouille na nini na comment on appelle ça le kongo ezo ki mangata mbazaka wana na monsieur un drapeau la parade merci Kabuya ayebisaka bango bosolo alobi ko déranger peuple te mi solo bazo fute utaka la mutu ya peuple eloko nyonso yo lati yango na nzoto na yo to matraki to nini yebaki basombi yango na mbongo ya peuple alors tango zo kele pembe na peuple nalobi non papa aza mutu balingeli eboule pona yi deux pesi mutu malama kozala te papa lingeti na yebisaka ye papa bien osala musala me yebaki okozala redevable la bato banomeo bakolinga ote merci na mama wana ye moko pa lobi lokolanga na koluka mama ngo la monaki on la TikTok alobi na kati yi deux pesi to na biso bakasaye mutu nyo se faza la mabe o ye pembe na Félix
mais mutu o akolinga kosala bolamba kosala e manda tuni Constant Mutamba lobi omoni yango lelo talande basala ki Gilles Lingeti po aye kosala musala bien yo pe bakolinga te lelo bani ba poisonner papa bato lelo ndeko to bundaki na ye combat malgré tout yaza na ye na ngambo yide pe sibusela ngambo la biso mais kaka bato bachaki e place wana ba monique lo saleli na ye parce que yebi ke to bundaka na boseana ba Bruno Mimbenga yebi ke to bana okela ba ambassade makamnyoso il faut la travailler bien pour bato na ba ko lobela nga soki la travailler mabe parce que les bato ko lo bakela obundela Congo tala garçon la commis en danger lelo Constant baki ko tia poison la bureau na ye boyoki ba déclaration de neleki bato nzinga basaki wana baki ko sala ba test positif basa empoisonné et ceux qui est perdu poison pour ceux qui bato basaki la bureau bongo yepé balui bakuti biloko la ordinateur partout dans la toilette alors bato basali bongo nezaka bato yi de pes pour la jalousie bango bamoni lokwa ya zo mata ba okumisa ye or te ayebi ke to bundana ye ba combat to tambola na ba ambassade ko kele ko revendiquer ba droit ko tika ba memo to kota to bima alors lokwa ya commune sika na bina zapela bandeko to bundala ba combat ba otalanga lisu alors aujourd'hui bolobo bimbo bomaye pourquoi azo ko kisale pe ya moté mais loko la kaka bino bolingi mabe na mboka tala ndenge boke ko empoisonner lelo soka kufi bilo bokozwani pourquoi bosoki IDPS na IDPS ezolingana te boye bisanga ndenge IDPS ekolinga mboka ekolinga mboka te ndenge moko papa ngalobi alobi tozo bundana ba Rwanda na ba Kasai à côté à Félix parce que bango balingi Congo te mais qu'est-ce que vous voulez pas Martin Fayulu m'a dit pour la nuit no bokele bo sola te pour la nuit tout ça la dialogue biso lo sauter oyo za la posa ya kokota kele komi commissariat ko boya yote porte za polele mais to tika no esprit ya déstabilisation pe ya critique parce que pour na seko to za la mututé à part Martin Fayulu m'a dit boza naï ensemble oyo les gars qui lobby oyo les gars qui jife to za la mo posa te siko nde to la Martin Fayulu m'a dit na lolenga ye amoni pe ndenge ni Congo ya mbia moni ndenge ba pese seconde chance amoni ndenge nini Congo za na besoin bika alors bato ba ye bino pe boya bokende bo sangana Congo boko telekama on a mis ça la Félix botu na Félix bo sola la Félix aloba soka boy to ça l'article 64 article 63 to bunela ba divorce à ce moment là ne boko basko Martin Fayulu koyi parce que chance soka to pesa kwa moi mais bino bo benga kaye akosa le côté c'était l'aventurier ndé papa na benga ba kombo la kutu la kanya ngote ça pas de sens rivalité on dit to boya rivalité à bonne to boya pour besoin déstabiliser ce que Martin Fayulu ce que boya ça kana ni quoi koya parce que yo fait na poto mozo critiquer ana Kinshasa yo komaika mikanda okomaika mikanda siko tango koma mikanda yango to soki yo pela papa ngwanda to soki wapi siko bino bato botikala ki na mikanda na ligne yango bosali nini bopanzana bino nyonso bata papa ngwanda bopanzana po bosola malamu te po c'est pas dit so leader akufinde bo continuer œuvre te ngana ko kufa lelo mosaya di Congo etikala bakabuya ba bunde tumba ba journaliste baze bele ba bunde tumba parce que zali likamande ya libération nzamba ko benganga mana na ngana kunya dolanga nzamba ko be angeki pe pour la te mosaya di Congo ekufa te parce que ça chaîne la libération il faut battu ba libérer mboka to solo la mboka bande ko langa ito tika ko sala makamba be poto zo kufa mikolo tunde la zo ibisa bilobo le gens merde du jour au jour on souffre alors il faut aussi c'est comme na Félix toko comme en 2028 parce que vous avez la catastrophe on ne peut pas permettre parce que tel un désastre au Félix au Sélèbre tel le kuta au nyo ces oleko mais maintenant qu'est-ce que nous voulons comme nous voulons la paix tout qui nous a processé ça a été comme 70 causeries les papa dans le baki papa quoi qui paye alors bien comment a été comme 70 causeries mais maintenant causeries entre nous les Congolais tout qui est tout solo là Félix a exception de quoi il s'agit parce que yenda za la maloba koloba soka lingi Congo ya bisabisu asinyaka nini asalaka nini alobaka nini à ce moment là papa ça va Congolais passe ko bunda lokola musée mais soki ya boyi to se prendre en charge alors biso to linga Congo ya solo to se mobiliser comme c'est l'homme ngana mona papa langa bokula kaikala ba bunda na mona na osola la ba koko jina ba bunda koko jina beti ba 2 voyages moko la Kinshasa pour le kaka ba solution koko jina que Dieu vous bénisse bokula kaikala lo sako mais bazanga ba moyen kabu ya peine na benga biso bazanga ba moyen bazako zanga ba moyen s'il vous plaît soki ba moyen ezalaki ndekolanga mbe bokula kaikala sa libéra Congo bazo suka poani kabilo pe bo critiquer bango
koko jila bo critiquer ndekolanga jadis langola aye na voix ya bien makambo soko zoyo kozo kali toyo ona pression maintenant na opese maboko ana mbongo te a limité mais c'est quoi le ko la bato bongo baza bazebele bino pe bozala ba moyen to sani to sangalati to libérer mboka pour le bano babimaki ebele bongo eza Congo mobimande bimaki eza ka SDT ya Martin Fayulu Madidi po bazaki ebele bongo te bino so boyebi ke SDT za ebele te mais qui dit Martin Fayulu Madidi qui dit Congo de Congo mobimba nde se manifestaki pour na lobaki to lingi Félix te to boy régime o ezo c'est la biso logote mais ce qu'on souci la biso ezali au lieu de critiquer boy non ba moyen na bino oyo ko senga ke to libérer Congo pour Martin Fayulu aussi mamando kité aza rebelle Martin Fayulu a politicien azo sala makamba politiko ako libérer mboka na politiko ayebisaka peuple na yeke article 64 il faut bobundela mabele eza ko bimisa peuple et preuve ne yemoko pa bimaka mais c'est qu'on façon oyo zo lingela nde ya saela ngonda osalate il faut na yo poko ta la carte yo osala façon Martin Fayulu azala moté yaka ola tsabiso façon wana to travailler na yo poto kende ndeko langa to linga mboka na biso te to linga nde ba succès to zo ba mbongo mutu na mutu ya koluka Congo pa nginda poso pesa yi Congo ke to linga ngo na ndengo biso to se pomona na Congo na ndengo to se deboya la ba Bruno na ndengo to tambolaka mais bosi bo pesa biso ba moyen na ndenge bano ka bo monaki anguyema o bongo bolo baté to tika Martin Fayulu avant to diriger bana o baza déjà bombe o ba ko sunga Congo la bango parce que ba téléma qui bazaki prêt pour la révolution mais maintenant to pesa te to zo te to zaka la mambo belé comme antiquité to tika dans le processus o ekende soki to moni yango nde simbité to se préparer na voir mususu to se préparer dans les années ezaka Kinshasa za tomber bon Kinshasa pour za tomber zo sengani financement bien pe bo financer ate Félix akobaka kati Félix akobaka parce que surtout on a posé tout le monde la Félix faut to cha lumbe la Kinshasa surtout on a posé Félix akoi faut lumbe la Kinshasa il faut ba petit ba bima nde ya libela mais pour ba bima ya libela ba bima nde ni bala bibundelité ba rebelité il faut tout sunga bato ba se préparer en conséquence pour ce ba côté inde peuple abima ke lulo monde ba soda ba koka ko selo po ezaki Congo mo malo Congo mo baza ozage boti kala ko distraire Congo eza ya ko télémander to za beto lalite au moins tene to télémer likamba ya o ba libasa la biso lokuta o ya invasion au moins tene to télémer na makamno soli sur likula li sport Congo azozela nguyema na bazali bavandi bazozela Félix aloba bazozela bayokana so to yoki bien te Congo wana ko bima Congo salembi Congo azesu na pose le côté Congo comme linga bika alors Nathan oyo botika nan ko déstabiliser Martin Fayulu m'a dit du traître Martin Fayulu m'a dit d'ingrat Martin Fayulu m'a dit du moibi botika nan biloko wana parce que ekosala bino le côté ce qui Martin Fayulu a bien zonga sima Félix a bête 100 ans c'est Martin Fayulu m'a dit dans le bien zonga na sima Félix a bête 100 ans ponga na mona nga muto longola Félix te ce qui bolinga pa Félix a longwa mais biso auto bunda ke tumba ya résistance mais botinda ba moyen parce que bato bambongo baza bato bozora bambongo a communauté bato bozora bambongo a boy lelo to comme mona bilo comme na bilo ba tiktokers ba youtubers ba youtubeurs pona koloba kaka des faux bilo bato boyebi ndeli pe bo récupérer bambongo aussi rapide yango bokomi kotindika biso beto ya poto ba ide ba poto elongwa na biso beto yo comprendre les choses to na poto to kolia po ba benga kabilo bato poto boyaka kolia suppose ke bilo bato bosala ka msala nzoka biso bato tozo toka yango bomona ngalo biso na yela nga États-Unis na vai na libela na kompeka kolobaka kaka kuna kolobaka lo Congo ona na libéral o sango pa ko ya na ya koti na ye Canada vandi akomika kolobaka kuna grâce à ya koti France akomi kolobaka biso tous ko to komo linga to longola biso Kinshasa pour te comprendre que Jésus libanda mboka bata libanda mboka ba olia mais biso to olia te alors bomonde bo mboka botika ko distraire biso za la posa congolais tout abonga to na posa va to longwa Congo la biso za la indépendant bon distraire biso tête lobi NON que vive Martin Fayulu Madidi que vive le président Eli que vive Martin Fayulu Madidi toza sima na yo maboko na ngata yango pa e ko tonda ya bato poto lingi Félix alongo na mboka to lingi mokonza sika to lingi makambo sika to lingi transition to ça l'élection ya bien tout congolais ba o baza libanda bazo nyoko mabaya ba o baza bazu mayele ba yela mayele wana ba tonga mboka la bango
parce que tout ça la besoin Congo na biso tongwa mais ce qui totiki ka boto là to la dit ba critique ko finga to ko sala eloko moko te si Jésus a été critiqué si Jésus a été lapidé pourquoi pas Martin Fayulu Madidi est-ce que Martin Fayulu Madidi il est plus que Jésus alors to kangi matoi biso to sali ko benga tout congolais yaka kota na plateforme oyo bosolola pona likambo ya mboka pour océan de la presse à kozala la masolo à pesa pe ba idée na ye à koloba nini pour la mboka na ye alors ce que Félix a boy ko pesa biso passage à ce moment là tokoluka lolenge nini oye sengeli ce qui a ko defata le quoi Moselle Laura Désiré Kabila se mato balukela batuana biso pe tokomeka kosala yango pour trop c'est trop on en a marre na mboka la biso ce que tolobi kutu ya mike to lo baloko ba korana ba mai ko lia ba nini ba classe ko pesa biso passe to craquer mais loko tozo lingake mboka la biso ezwa kimia to boy kolela to boy bato mo ba ya ko monya la biso yango pe na sengi na ba congolais na amour patriotique na amour o ya nzambe to déstabiliser te biso moko to biboma na te kasi to sangana ndele sanga po ete Congo la biso ebika Martin Fayulu ayeka na solution ya koloba te cohésion nationale ya koloba to solola bande ko bayiki ba mona ki on mabe po bazoki on ndenga mabe mais belé ba comprendre ama moseya il faut za la kapo expliquer ka biso po to ndoko zelo biso li kaba prison makala to bandoko zelo biso no ndeni ikanisa président c'est président a très traité président ko pesa ba bekité attends lobi na biso na analyse en tout cas to yokio to comprendre que to yokalo ndeko langa Martin Fayulu m'a dit so za traité ozala ya yemoko aoza ya Congo te nana o trahir su Congo na ngao po congolais za de ya ko telema nanya ko linga trahir Congo bande ko langa Martin Fayulu m'a dit ko trahir Congo tam Congo te so ka ozala traité ozala ya yemoko pe ko ozala soni na ye parce que akozala humilier ko le ka Félix mais pour le moment bo poussa la nano toyoka c'est ça la bande ko la biso to loba ke mfuluzi azongi nzamba lobi baboya kiti babaya to pesa no Félix maboko posa mona mboka tant ba pesa maboko ba moni ka sale lo roté Congo yo ayaki te boko tshale sou temela Martin Fayulu m'a dit Congo ayaki te Congo ayaki bolanda vidéo oyo po bomiyoka mawa po boyeba ke to bomana Fayulu te to telema na Fayulu longo apesa biso nzela biso to ke kobunda yende mutakobeta bato ndeko la ngai ata mibale misatu bazate zaka Martin Fayulu Madidi so na kosi bobo mayekasi bo finga ibo critiquer bongo na Congo ndeli boko zonga lisusu 80 ans après et puis soki nzambe akobatela yeka mutakozonga pa ya ko libérer botika likambo o to ke nango to sala makambo yende ko langa to lembi pasi o Félix a lembi so trop Félix a so boma biso trop Félix a kotiti na ngaba bato na yemoko de toko sali bolamu na kati ya IDPS comme la mabe il faut ça la mabe alors bango bakela ba primacour ya boneza kitoko te to mi sauver on libère pas un peuple se libère na yeka pona ko bisa ba congolais to miyo ke la mawa poto ko kufa lokola ba kayasa to miyo ke la mawa to bunde tumba alors to pesa maboko président Eli que Dieu vous bénisse et certes kumbaka kama suwango biso tozawana tokokota likambango pe tozozela lolenge kani tokobundisa banguna ya République démocratique du Congo 2028 ekokomela biso Félix azala kibilangundu que vive la guerre en RDC parce qu'on est en train de préparer la guerre tokobunda pour Rwanda longwa mboka na biso tokobunda pour batu mabeba longwa mboka na biso et tokobunda pour biso moko to diriger mboka na biso vidéo ezolanda biso merci na kabou ya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Pape Dieu directeur recherche et stratégie que personnel samu ko pareil avec biso ba biso ba pour mentangola no bondi ya botarde bon état biso ko comme la bino mamour d'Angola na mokitene Florence ya matondo mido bo s'abonner massivement la chaîne de Libération bo partager be biso bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime nzambe akozanga te ko pambola bino qui vive président Eli Martin Fayulu Madidi qui vive la négociation. Nous voulons que Félix et Aïb Sabiso Nini Yassang Namoka aussi. Félix ne veulent pas négocier. Alors Félix, tu dois quitter notre pays le plus vite possible ou le plus tôt possible. Ingeta, Ingeta, la patrie ou la mort nous vaincra. Maman coupa papa destination connue en mode la bombe et Fati a te kobo le grand Mikade avec tout le jumbo ça sera bien. Oh école fele. Et comment ok école fele oh. Jonga yo jambongo yo mona école fele.